Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Tambola mokili omonande makambo bandeko bolali bolamuki makambo balobi kotoyo eza ya koinda pas possible. Mama Lydia de retour en amour, donc azui bobala sika to ndenge nini bino moko déjà bozomona miniature façon ezotambola somme. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na memeli bino mwana Zambi. Sœur na biso ya kitoko ayembelaka biso kitoko pas possible. Mama Lydia. Mama Lydia oyo ayembelaki biso makidar. Je suis sûr que belé ya bato ba se rappeler vraiment naye na façon oyo ayembaka. Ayembaka penza kitoko, azalaka pena avant moko ya kitoko. Azalaka penza adoratrice moko. Pas possible. Soki akomi koyemba, wana na nzoto zo sentir que wana ba angelu bazo kitana bango na système moko ya tokos makasi. Bandeko bino moko déjà bomoni miniature elobi makambo ebele bomoni déjà ba bag wana, donc makambo lelo ezande makambo eza makambo bandeko kandenge tolobaka bandeko eroyo minitoyo bozwa nanu bakiti bandeko bovanda makambo ezawa makambo nde makambo bozwa bakiti na bino bovandaka botia mwa mai pembeni mwa jus na yo soki sucré soki nini yo moko kaka oyo sepelaka nango soki olobiki no nga naza mutu na nga namelaka penza oyo ya malili yo moko kaka tia mwa popcorn pembeni tia mwa kandenge ezalaka soki banana soki ba biscuit soki nguba soki ba chocolat yo moko o penzo ko sepela nango kolia ozoliaka ozomelaka kote mosusu pe ovandi na kiti na bien ozolandaka Étoiline Inès TV. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge boyebi, en tout cas nalingi nanu na sensibiliser batu o nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne à batoli, chaîne à ba conseil, chaîne moko ya ba analyse surtout ya kitoko, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo nde makambo. Makambo nde makambo. Bino moko boyokaki, c'était l'année passée. Tosala ba émission pas possible. Pona Mama Lydia, comment libala na ye ekufaki. Boyokaki ba audio ya belle-mère na ye. Boyokaki ba audio pe ya ba semeki na ye. Boyokaki pe ba audio ya Mama Lydia. Libala ekufaki, ba makambo ezalaki nango kili. Ezalaki nango ebele, l'infidélité, il y avait ceci, il y avait cela, bino moko boyebi. Ba marié ba yebi. Na ndako ya mariage ba makambo ezalaka nango ebele. Soki omoni batu vraiment bakomi na suka balobi te to kabwana, c'est que bakomi lisusu ko se supporter lisusu te. Surtout pour na couple ba chrétien. Soki omoni ke non, moi je suis asambelaka mingi to mobala asambelaka mingi to bango nyonso mibale ba sambelaka penza mingi, mais bomoni du coup ka boye ba kabwani. Ba makambo susu eza makambo moko eza spirituel, ba makambo susu pe eza peut-être ba comportement tellement koyokana eza lisusu te, bazo se supporter lisusu te, yango komona batu mosusu ba décider na bango ko kabwana.
yango divorce ekotaki na vie ya maman Lydia l'année passée. Bien qu'il y avait des gens oyo ba finga qui est pas possible. Surtout koyeba que non azalaka ayembaka mingi, ayembaka penza makasi, ayembaka pe kitoko et puis aza mwana nzambe bino moko boyebi. Donc ceux qui déjà bayebi que oyo aza star, bayebi na makambo nzambe et ki makambo divorce côté. Donc koloba ekozala nango ebele, mafinga pe ekozala nango ebele. Ata soki batu bayebi te côté na yo, bayebi te histoire na yo, mais batu bako juger yo kaka parce que bayebi ki oza star et puis oyembaka banzembo moko ya gospel. Donc belé ya batu bako ya kaka bako juger yo. Sikoyo diku ka boye mbala moko toye komona ba photo oyo ekomi kotambola na ba réseaux sociaux kili. Bandeko tango batindala kinga ba photo oyo nanga moko nano avandaki na tali ba photo na lobi o penza nini makam nini ozotambola boye e kamwisa kinga na lobi mama Lydia asali mariage to nini eza nini bandeko na vandaki penza na lobi te nazala pressé te au sala émission nde na ke ko cheke ko fuye kandenge to sala kawana na ko fuye nanga nde na ko découvrir que non asali na mariage te azakaka kandenge zalaka. Sikoyo pona ba photo wana photo ebimi boye ndenge nini bandeko sikoyo tozomona déjà na ba réseaux sociaux bato ebele bazoloba ke non oyo nde mobali ya sika ya mama Lydia. Batu mosusu bazoloba ke non aza copain na ye, ba vérité ebimi nango na poasa kandenge zalaka bandeko. Mais na kotala statut kandenge na yebisaki bino ke na kendaki penza ko fuye mama Lydia nanu abali te. Nanu abali te aza nanu kandenge boyebi aza na bag na ete na maboko. Bandeko, c'est vrai eloko tokoki koyeba mama Lydia za star. Soki azaki na star te tolingaki to mema ba photo oyo te. Tozo memango parce que aza star. Donc star aza mutu oyo aza public, mutu nyonso to ayebi. Mutu nyonso to donc moi erreur ka muke batu déjà bakoyeba ke boye talaka ba photo ko kanisa ka photo mbala moko etamboli na ba réseaux sociaux wana aza na star. Sikoto kota na problème na biso ya lelo na evangeli oyo bandeko to sala nanu analyse na système a bien tozo ba parti prité mais to sala analyse façon oyo mama Lydia avant di penza na mobali oyo elakisi ke baza mwasi na mobali. La plupart des gens bako répondre que oui evangeli na bango balakisi ke baza mwasi na mobali. Suko totala bilongi bandeko mama ka mususu ya bato lobaka foko tala penza nyonso nga penza nazwa kata ya kotala soki totali bilongi totali penza zolo ya papa oyo na zolo ya mama Lydia ba zolo na bango eza neti ya kokokana eza mwa ya kokokana ta soki botali mwa forme ya visage na bango elongi na bango bomona forme eza mwa neti. Alors, de mon côté, pour l'analyse nanga, on a koki ko sala. Eza que peut-être ndeko oya mobali, bavandi na mama Lydia, akoki ko zala ndeko na ya mobali, akoki ko zala cousin na ye. Parce que un mosusu avec bandeko na biso surtout pour na batu o déjà batamboli na ba pays développés. Déjà biloko bongo bokoki ko vanda na grand frère na yo, petit frère na yo to cousin na yo. Bovandi peza ba position ya bongo bokangi na bino photo azande kuna yo bokoki ko salango na ba pays développés. Sikoyo la plupart ya communauté na biso soki to moni ba photo ya bongo to kanisa kaka soki batu bavandi boy te eza penza mwasi na mobali wana ndezalaka penza na communauté na biso. Mais kotala penza elongi ya ndeko na biso ya mobali na ya mama Lydia mwa kokokana eza mwa kokoka omona ka ba très moko boyeke batu oyo ata soki baza penza grand frère na petite sœur te to grande sœur na petit frère te bakoki kozala ta ba cousin kandenge ezalaka parce que to mata to kita est-ce que si réellement
mobali oyo azalaki mobali penza mama Lydia. Bokanisi ke mama Lydia alingaki akanga penza photo na mobali na ye asika oyo nanu abali ete. En connaissant que non, naza star, je suis une star. Akangisa photo et puis photo wana etambola na ba réseaux sociaux. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que mutu nyonso dans la vie batelaka vraiment dignité na ye pe réputation na ye. Mutu nyonso tout. Surtout pour na ba star na biso yo. Surtout pour na batu oto yebi ke ba yembelaka Nzambe, ba yebi déjà ke batu nyonso na mokili ba yebi ke non je suis une servante de Dieu. Donc ba makambo nyonso basalaka vraiment na bukebi nyonso. Ata soki lelo alobi ke non comme libala na ngai esi ekufi yanga na mobali na ngai liboso esi ekufi lelo il faut na bala akoki jamais koyaka boye na mobali asika nanu abali ete parce que vous-même vous le savez avec les hommes okoki kokutana na mobali lelo bokangisi ba photo batu nyonso ba yebi yo surtout soki nanu abali yote batu nyonso ba moni ba photo et puis quelque temps lobi na yo ke non na obala yote sikoyo pona star akendo sala makambo bongo ayebi ke non le monde va parler batu bako finga batu kutu bakoloba oh yango ba infidélité ba ndolo ba na mariage yango yo akomi kolakisa mais kota la photo penza ezo lakisa ke baza na mwa batterie baza penza na mwa batterie na ebité oyo penza eza côté nanga eza pe par nanga ba biso o bolandaka biso s'il vous plaît botia na ba commentaire ka ndenge ezalaka miniature oyo photo oyo bozomona ngo ndenge nini bozomona ngo penza ndenge nini la famille baza mwasi na mobali to baza bandeko grand frère na petite sœur na grand frère to cousin na cousine na ye bandeko à vous le clavier donc botie la biso moi commentaire bandeko na système moko ya bientôt boy na biso nde mafinga nde to boyaka na chaîne na biso to boyaka penza na chaîne na biso yango mwa toli ya muke kaka na ninga na pesa na bandeko mususu oyo penza balandaka Étoiline Ines TV en tout cas bandeko nanga place nyonso lelo bozolanda nga nalingi na ya ko fortifier yo quand ndenge toti koloba awa na histoire ya mama Lydia combien mama Lydia azalaki humilié combien batu bafinga kiye bafinga ga kutu na bando kanisa que non mama Lydia oyo tokoyoka lisusu yete même malgré ba mafingo batu bapesa kiye azakaka elle est toujours en forme azakaka na ba force na nyonso yango na lingi na pesa yo toli ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga ya mobali place nyonso zolandanga place nyonso zolanda Étoiline Ines TV yeba ke Nzambe alingi yo mingi quelle que soit ba situation to ba circonstance oyo ezo leka na vie na yo yeba ke Nzambe alingi yo ezala ya malamu ezala ya kitoko Nzambe alingi yo kotika yete kangama kana Nzambe kangama kana ye kangama kana ya to suko moni eloko ezo simba te na bando luka musala kutu ba bando zwata ba CV nanga mikolo yo place nyonso nazo kendo moni na pesi CV bazongi singa ke no tozana ba CV ebele ko se décourager na yo te continuer kaka ko pesa ka ba CV na yo au mona kaka un jour place moko ko kende ka bo bazui CV na yo le même jour ozaka wana balobi tozo engager yo tozata besoin na interview na yo te Nzambe a opéra kabongo. Alors ne te décourage pas. Quelle que soit situation, quel que soit moment où ils ont traversé, kobaka kana prière. La prière ne tombera jamais. La prière bandeko ne tombera jamais. Prière ata soki ozo salango lelo. Batu mosusu kutu bazalaka soki azo sambela, azana posaka makambo esalema lelo kaka. Mais laisse-moi te dire que non. Ezana ba makambo susu Nzambe ye moko préparaka koti ko sambela ba moi prière o sali ba prière na yo lelo mais oye komona réponse na 2024 ya makambo oyo sambela ki année passée komi tuna mais problème oyo sujet oyo situation oyo na sambela ki pona ngo c'était l'année passée mais lelo ndene ekozwa solution Nzambe ye moko ayebaka parce que la Bible nous dit qu'il est le maître de temps et des circonstances donc ayebaka na ye alobi que non soki na saleli ngolu lelo peut-être ko reconnaître grandeur nangate
mais soki na saleli yo soki lobby so après 2 semaines to 3 semaines na moment oyo oza totalement dévasté au mona boné na nzambe wana penzo ko sepela ke non Dieu agit encore. Donc makambo nzambe bandeko ikindaka bongo. Alors ne te décourage pas. Quel que soit ba moment difficile, quel que soit nini ezoleka na vie na yo, quel que soit que ba porte nyonso eza ko kangama, quel que soit que ba situation eza nango difficile, kotika Yesu te. Kangama ka na ye. Bondela ata soki ozomona changement te. Ata soki changement eza te, eza na batu mosusu bandeko. Botika na loba. Batu mosusu omona azosambela moi que au lieu que situation est changée mais situation ezokende ko s'aggravera kaka chaque fois, chaque seconde, chaque minute. Situation ezokende aka ko ya pure na pure. Mais ne te décourage pas. Mosusu nzamba sala ka bongo. Omone ko koma pur na suka kaka omoni changement ya makambo nyonso bongo nde nzambe asalaka bandeko yango kaka toli ya mokie nalingaki napesa na bato nyonso oyo bazolanda biso na pokwa ya lelo surtout na système ya oyo nalobaka chaque jour tokos makasi bandeko na récapituler na bandeko mosusu parce que toyebi ke eza na bandeko na biso mosusu soki bazolanda ba émission omoni azolekisa yango nalingaka kosala mwa récapitulation pona batu mosusu bayoka nini tobandaki koloba bandeko makambo eza ya koindawa ebele ya batu pona ba photo oyo ya mama Lydia nande kwa mobali oyo ebele ya batu bakomi koloba ke non mama Lydia azwi mobali ya sika oyo ba mosusu ba obenga ye copain na ye ba mosusu bakomi kobenga ye petite amie na ye ba mosusu kutu ba obenga ka mobali na ya sika yango toyaki kosala analyse kandenge boyebi soki bomoni tomoni makambo moko ya sikeye en tout cas tolingaka na biso kosala mwa analyse na système ya tokos makasi sikoyo analyse na biso eza ndenge nini tosala yango ndenge nini kotala zolo vraiment ya mama Lydia na ya ndeko na biso ya mobali soki botali penza ba zolo na bango ba comprendre que non ba zolo oyo eza vraiment ya kokukana soki pe botali ba l'œuvre na bango bandeko eza mwa ya kokukana wana azoloba et puis soki botali mwa bilongi na bango moi ba trait de ressemblance eza botala penza bien. De mon côté, je ne pense pas que non. De qu'on a vu son mobile à côté kozala mobile ya mama Lydia. Pourquoi? Parce que mama Lydia est star et surtout dans ma cambo oyo et les cas qui année passé sur l'infidélité dans son mariage, bah qui s'est séparé na mobile naye. En tout cas, je ne pense pas que mama Lydia lelo à côté kozwa mobile oyo nanu tomoni libala te place babalani bala moko ayekola kisake onde mobile nanga. Je ne pense pas. Et surtout, ayebi ke non naza star. Ebele abatu baye bakanga, balandaka banzembo nanga. Suko biloko a bongo. Je ne pense pas que mama Lydia koti ko salango. Ata soki azui mobile azar soki na mobile nanu abali yete. Mobile wane kozala nanu ya kobata mama kasi batu baye bangote. Mais soki bakoti ko kanga ba photo ya bongo pona koloba ke onde mobile. En tout cas, nga de mon côté, na zone di mananga te. Yango analyse nanga ya muke na lingaki na sala. Bino pe bo sala na ba commentaire kandenge to salaka na système moko ya bien makasi. Cher Bouchou, to komi vraiment na suka ya épisode na biso. Bye bye et à la